makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe oza mobimba. Mbote mbandeko balandi bozotala haut-parleur nanda kubisika ozomi benga papa benga mama yebisa bango bakotera déjà haut-parleur et bandi rendez-vous na bino ya chaque jour na 14h na 22h na haut-parleur bandeko balanda biso voir même à 6h bandeko bazolanda biso na YouTube pour na rolanda ba intégralité to pe émission en replay betara haut-parleur TV rozala vraiment mobimba tozo sepela mingi de robozo sala wana bandeko boyoka l'histoire to pe li solo oyo que président Mobutu tozali ko rendre hommage à Kenda na Bandundu et pas ba pende bisika wapi ya pesa un chef coutumier mbote liboko etikala li solo yango lelo oyo au parleur eke ko kundola ba dossier toroyoka yango est-ce que ça la ya solo ezalaka nani kombo ya mfumo ngo ezalaka nani maramoni le kanaka par rapport à liboko wana et voir même que on nous apprend le président sortant topé le président précédent Félix Antoine Tshisekedi à l'occurrence il y a Joseph Kabila yepa kendaki pe kuna yepa kendaki koleka kuna mais il y a lisolo qu'on a été mais pour apprendre awa lisolo nini le kanara ya tour ya président Joseph Kabila izalaki nini droit masolo wana awa to apprendre bandeko ba pende ba uta wapi ba pende ba balaka ndenge nini pende na ba tribu msusu ala ndenge nini. Et puis là, on va apprendre encore sur le combat batu oyo ba muna pasi pona likambo ya politique même ya mboka oyo ba papé Tshisekedi ba papé belé o ba payer ba prix et awa sur ce plateau il y a un grand dossier monsieur ezali ba ya au parleur pour le bac au parleur vous allez ko soupçonner un monsieur oya koki ko zala rwandais ko condamner voire une arrestation et puis bah condamner un chef coutumier Kolma Belé Namboka Oyo. C'est pas grave ça saute aux yeux. Les OP ça passe dans ma toy, mais mi tourne les alliés yangai, Toronso Biano, Awa, Fumu, Willy Mbotenayo. Mbote, papa directeur, c'est le grand chef coutumier Pende, Taluka Manganda Willy, représentant des autorités traditionnelles territoriales à Gungu, province du Kwilu, coordinateur national de la dynamique de l'autorité coutumière pour le développement du Congo, DAC, était créé le 20 mai 2011 par la dynamique de l'opposition Tshisekedi président. Voilà. Alors, ça c'est Mikolo Belé, l'Issoussou. Première fois ya na siège ya haut-parleur monsieur baba tangwana ba série wana nazo kota bazamba ba investigation to kende ba bisike belé ba cimetière pour na kosala ba investigation nazo kende koluka ba kolo lelo awa ba impression na yo na haut-parleur télévision ka papa directeur na pesio mukako swa vraiment parmi ba jeunes leaders au baza ba visionnaire des abino chef de l'état il faut attendre ba jeune au bazo mona musika des abino donc il faut asunga bino a soutenir bino ozaina décision carré dit un jour na osala au salaire en tout cas ba koko to soutenir sur tous les plans oye au bout d'habitude na balawala. Voilà, salutations à Kokoko le Fungola, depuis quelque part, le DG, salutations na Maman Nanouso qui est association Mofondo, salutations à Maman Bibiche, pourquoi pas la baronne
la Petronie na biso moko ngando to peso bambote bisiko zwami salutation à Mfintsongo baza hôtel la biso salutation à Nelly Mokela banali hôtel la biso depuis Corée du Sud bande ko hôtel la biso na Allemagne na Irlande bande ko hôtel la biso na South Africa bambote na bino na Australie Canada bambote ebele alors nazongi pa na yo lisolo toyoka to banda d'abord récemment à Oteko Salema le 21 octobre na 2020 si je me trompe pas na palais du peuple ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi toyoka arrestation topé ya ndeko moko azalaka soki na arme battement ba mal intentionné bazalaka mais elongi na yo circulaka na ba vidéo wana lelo face à la caméra oza au parleur ko bombaté fungola biso nano nyonso nini elekanaka papa directeur et l'okonyo c'est dans la rana Baneli Nasuka ils arrivent le 21 octobre 2020 jour la juge et la cour constitutionnelle va prêter serment à parler du peuple tout juste vous avez le chef coutumier belé oh yo yebi mboka oh batama kele tout tant que bima na bima pe to bima groupe auto kanga photo souvenir ben chef de l'état na moni conseil spécial à chef de l'état na zoi pona pesa e mote Diomo bazaki bien fest azaki na tapis rouge juste à la porte a moni que a ben nga pe moi chaleur pour pesa makasi pour ça logo ya kanaki ya monaki la chaleur moninga et la salienga chef bonjour na yoki penza sans sentir que non aza infiltré na sene bagarde ko chef de l'état infiltré bakanga bazwa revolver na kati arana revolver bazwa na revolver c'est là ça veut dire que azaki même là ba pouvoir spirituel alors tant on pêche un de yo mais makambo wana basala ngote boyi kaka boye il faut en pouvoir ce que fallait ben d'ailleurs pouvoir azalaki mutu il va ben nanga aza double lycée nazana initiation nazwa entre er nazari trafiquant à diamant quelque part et si comme na bota une famille traditionnelle awa maintenant les na traditionnel il faut na sentir ngo donc ye azalaki na moko ngana na double il faut na yoga tant on sentirait OK vous signaler na kende ki pete kana bengi ba garde corps bazaki kana tapis rouge oui na ke infiltré bozwaye yango wana service à secrétaire chef de l'état pa sala ki interview ezali conseiller en matière environnement a sali interview na lobby wana s'est présenté Félix Aza deuxième président civil donc azaki en otage na ba militaire mutu moko ko osali mabete mais osomona ba mabenyo so ba osala contre Félix ba ozo été pour Aza bien protégé papa na ina nazaki chef coutumier un juriste à droit coutumier con docteur en droit coutumier con tant bazako ben Sekedi docteur droit coutumier congolais donc yebaki beaucoup comme makasi papa wana ayem papa nazo la kisayo tola di Sekedi dans son vivant heureusement be nani VPM azana wana VPM photo ngo wana VPM pour azana VPM intégré sécurité wana za secrétaire général IDPS Jacques Chaban oui n'importe ayebi nga bien naza pe na ba numéro na président Etienne Tshisekedi aza ko pesa mutu neto vani bo afani kuna pesa moti hotelmi titi excellence ya lobby nana na chef de délégation nga lobby ngana na chef de délégation pour ça il va chef coutumier belé ngam na chef de délégation au président lobby bo kende ko pesa ka moti moko mo après chef de délégation ko tikala ba sololi aya ko pesa contre na niema chef na vita pour ngana za bien préparé aïta todo tamo lo mboka todo lo ba Tshisekedi akoza candidat bato lo ba Tshisekedi atambola ka sunte akoma de makolo etambola ka ta akoma koka président ifa bimawa to sur la bato mona ote ba professeur universitaire bazai na parole plein excellence azok président Tshisekedi lobby longola ba professeur wana ba chef coutumier wana ngana zo yango abima
tokena ina Maman Thérèse Baras oya palu oya sala palu Maman Thérèse Baras tozana territoire mongo ya Gungu. Voilà. Alors là au lobby que oye Salema na eloko na ndenge o mekampe ko signaler mais là on peut avoir problème ou bien vraiment ba congolais nyoso ba diaspora tango ngana moni na songi mokonzi mboka même professeur ancien premier président assemblée nationale vice-président assemblée Mbata a commenté en na réseaux sociaux na sala conformément à la constitution funa protéger mokonzi mboka et d'aider pouvoir ngo isa biso to sako lukango OK lukango na ba cimetière ko sala boye bunganga to se sacrifier ba poto za pouvoir bo to sacrifier ngo na président ngai ko sala mate il faut protéger ngo mais ma beba sala nini président oyebinga au pèsement des postes to kutana no le 16 il y a 4 mois 2016 to salagina petit frère il y a président Jacques Kouta Jean Dédé au lobaki nanga jour na reçoit poste élevé au nyoso ko loba au sala lelo aussi poste élevé à makasi ngai na mona mutu ngana lingi o décorer au pesa ordre na chancellerie ba décorer nga numéro 1 donc espère la matière coutumière na Congo et loko na osenga ngola Pourani, vous dites trop, ça là bas. Côté la prison. Nazana expérience belé. Mais est-ce qu'on peut dire que récompense les alliés, Yabato Babunda, pour le même pouvoir en place, récompense les alliés? Tout comment? Nous on solo que au Sungi, au côté même au lieu côté voir au Kenya même prison. Est-ce que ma bêta yo atayo ma bêta oté je crois. Au moni élection. Yana yebisayo. Pour passer que bate belé ba ko bazo comprendre était. Et tokendaga pouvoir tokendaga na batamaele na bandoki na baguri bango nyonso baza utile mandat oyo président Etienne Asina na élection 2011 yango na chambongo na nganje po na aligné ba candidat ngaza candidat na Gungu bato bazoki wana palu na succès na PPRD okota Gungu te Gungu sheja kizenga okota te mais bato bazo kima ti na pesi passe ngamo na za premier suppléant pour organiser l'élection provinciale mandango ya CNP photo na nga bisa pe yango biso o ezalaki eloko moko ba travaux mystiques bon mysticisme mo na ka bo internet mutawole ngube mais il faut ça lango elembo ko to monake élection à tout gagner. D'ailleurs, avant que tu aies une élection, peut-être pas conférence annuelle. Où est le président Kabila sortant en 2011. Conférence où on a attesté arrangé un groupe et ça na Kisangani. Bakena ngona Kisangani. Dans l'opposition maëlle, na zaki frère opposant maëlle. Na duti Gungu na komi quitte. Na diaboliser ba chef coutumier nyosa ya kwit ngake bokende Kisangani te Kisangani za la guerre il faut conférence ya osama na kwit force na zui na bengi wana secrétaire général ya ndatizi za difima na on a fumu difima ndaki oui secrétaire général alliance difima na bengi alors bidu est-ce que hôtel les ezali wana momana Dieu me voit hôtel ezalaki mutazako ton hôtel na valable ya normal ezaki honorable Rombo Fumani de Gungu gana na entrée ya plateau wana ezalaki ka auberge ongana za weba auberge za ebele siko tozaki na vice-président national chargé abandu aibe equité vice-président abandu aibe equité muto ayebi equité bien maîtrisé mo aparanga abenga na alliance na kepe na matana avion ata tourner golf du film anonyme nazana ba fait des routes nazana ba billet to mata avion tiki quit bor na ngana zwa simbi
Dans la conférence, on va organiser un Isangania. On ben nango il faut la forêt. A ben à sentir non à réussir. Yango ekena na equity. Et ça la equity. Toujours objectif nanga ezalaki base ka leader na biso ya prophète ya kwilu ke batonga raté. Donc c'est à dire que ba ressortissant belé ya ba kwilu ba sala le côté. Batonga te. Ka Kinshasa. Sikoyo tala mayele nanga. Moïse Katumira yaki na ba chef coutume ya Ratan wana ya zaki gouverneur ya Ratan tanga kitina kata yipita tu ah ça c'est la ville province du premier ministre sans hôtel yango muzita tongo hôtel wana rapide na face à Rombo. Donc papa qui senga kuna na hôtel te azana ngote papa muzito pa ki le loko te muma wana muzito azaki na banda mais hôtel azaki atoina banda kuna ye ba résidence zalaki. Donc ba ressortissant belé oyo ya kikuti bazolanda biso na minute oyo ya ba pende le confort batonga te soki kikuti lelo etonga mi bien ba hôtel comme belé grâce nanga na contribuer ki. Donc pour batu autorité bando ya kuna te donc muto bazako ya na bango mais bazako kipe penza te muzito azaki na banda tina territoire tina mboka na natif tina mboka muzito atonga. Mais hôtel a ton arrêté. Aïe, ton hôtel, tant que critique, on a ton hôtel. Voilà. Tout qui est non, toujours un peu moins moqué. Papa Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans Tawana, dans les solos Toyo Karawana? Mais là, tout ça, na chance, il y a Rosala, na Yomo Kopé, Fumo ressortissant, il y a Gungu. Ou bien télévision vraie histoire na ma haute yoka ezara juste mal sapo ou bien réalité directeur omoni Mobutu ayebaki ndenge ni ko bende ba culture nazo petelo histoire tant bazako ozako yoka bazolobo empera moni ezaki bandoki nde bazako sinale ezaki bandoki Mobutu azako collaborer na bandoki il y a un pouvoir, un chapeau traditionnel. Est-ce que vous avez commencé à faire un discours en français? Jamais. Jamais. Les Congolais sont étrangers. Le fait que nous avons un discours en français. Nous avons 4 langues nationales. Congo, Lingala, Swahili, Chouva. Et nous avons appelé dans l'Assemblée nationale. Personne. Car français. Beaucoup de secrétaires dans Lingala, ou bien dans Swahili, ou bien dans Congo, ou bien dans Chouva. Place beaucoup de donc dans l'institution à Bisso, il faut 4 langues et salama et l'obamaka. Pour ils n'ont pas secret d'état. Pour tout côté pour lobby. Mundele la kubando wa découvrir ngoto comme na 4. Mais Mundele a découvrir ngoto pour quand les loto lobby na français ya yo. So lobby ngona na lingala ya goyo. Et là, on a déjà comme 3. Donc, il y a déjà une neutralisation de puissance. Chef coutume il y a un chef de l'État. Constitution, il faut réviser la Constitution, surtout dans l'article 207. Au Loba, le pouvoir coutumier est reconnu par rapport à quoi? On a parlé du peuple à la rentrée parlementaire. Nous avons une invitation. Chef coutumier à chef religieux. Est-ce que Belge est au Congo? Biso mongo tozako diriger. Pour tozaba premier juge na kata pays. Mais basala net ba abandonner biso. Liso banana on dit comment? Ba politicien déjà ba rouler là ka? Belge c'est déjà rabino bien comment? Ba politicien ba rouler là ka ba kendaki Belgique. Kosenga indépendance. Belge le roi belge lui na kutaki binote na binote. Bo zilanga ba ko. Ba yeko zo 42 chefs coutumiers. Nazo lobango clair 42 chefs coutumiers. Ba ke Tawake ba chaki 3 valises. Ba politicien oye bi eloko bango ba mesana nango ba zui valise na bango mbongo. Ba chef ba zui valise ya mabele. Mutu azwa ngo chef ka Songolunda na Congo. Tant ba zonga na Congo, mutu apesa ki date le 30 juillet izana. Kamitatu.
Kamita Touma Samba. Pour la histoire à payer. Yangai, oh, il y a le 21 octobre 2020, on a mon parlé. Nazaro Tika Bat. Nazaro Tala, expérience, les lois installés une année, troisième jour. Première fois, on a déclaré à la télévision. Et puis, il y a 5 chefs de l'État. Révision à la Constitution, il faut ça. Il faut gérer le pays ensemble. Donc, on soit prématurité, donc on soit pas financé, donc on soit pas transporté, sauf agriculture, pêche et élevage, n'affaires foncières. Et ce n'est pas fou. Na vice intérieur et sécurité. Pour sécurité pour tout, Toyebi. Excellent Chabani a bien monté. À Rose à l'initié, mais il y a une coutume. Ah, Mamba frontière et ça Mamba coutume. Non, na lobby boy. Parce que sécurité, on a mis sur mon livre. Oui. Bon, ni to ba na contacter le Bénin Maza. Bando ki to mo na bango. To tare. To zagana rétroviseur pe abandon. Et ça, caméra est là. Il y a un 5 chef de l'État. Ouais. Tout ça d'abord na Sikawana. Au lobby que le discours na na lingala. Tu vois le truc qui va. Mobutu nazo yebso ba vérité minga Mobutu. Mobutu azare ko luka va place ça na force en central. Ayaka na bungu. Chef Kombana. Mulunda azazo yokanga na komelo deuxième mondial photo nga na ye apesa Mobutu mbote atikele le Mobutu Mobutu loboko etikali po kuna na biso mysticisme to ça travailler Mobutu pas banga qui pété tout ça à moni ka mona ça ba ko za tena gungu pour que tu capes de frapper, tu capes de pas secret est belé. Pas secret est belé. Toujours sur le malé mais toujours on a visé comme chef de l'État. Ngai funa kutana yo oyebinga na personne référence oya qui tu kutana na yo na Jean Djedje petit frère du président kuta na zana mot de passe na yo. Toujours directeur azala so bobenge akozwanga tokoya pona yebisa yo modalité ya pouvoir en 2011 papa Etienne Tshisekedi alinga gérer pays yo ndenge nini na koloba ngo na budget po bato ba chanter te mayele baloba ngo awate Mobutu apesi même Joseph Kabila akena na gungu tokati mutu tokati mutu mais ngala zoloba clair tokati mutu wana mutu ezata ke pesa Joseph Aboya mutu na mutu te azotambola directeur zela non izo kena biso mbangu nanu zela mahambo nazo bangi sabande ko nazo cité na bakongo omoni banani ba député provincial o basala accident na mai ndombe bakufa muto moko député provincial wana bima ngam na pesa honorable Rombo comme premier suppléant otonaye wabi maka vivant wana tonaye c'est ratolo tonaye ngam na pesa bon comme on raté l'élection en 2011 2016 reçoit mais condition premier suppléant azwa député national comme professeur tonaye nga na yebi bokoko même commissaire pour comme gouverneur bandu ilanga toujours d'abord na les solo wana non obi que fumu commanda apesi président Mobutu Mbote président Mobutu pe atikali kana yango soko lingi pe jour to ya relation ko ya la misa na to ya o mo na pe lieu au pimela donc bino mabilo la bino donc bon on pense que bilo est ici là ils ont tout déjà neutralisé bilo est ici là mais tout que
Est-ce qu'il y aura un bon sous vraiment? Bon, directeur. Il m'a abonné, c'est là. Directeur. Ouais. Oh, nous avons confirmé. Qu'il nous réussit la raté. Qu'il nous réussit la raté. Réussit la raté. Pondoueza, Ndundeza, Mbileza, Ngoubeza. Délivrance, tu vas délivrer en haut, va délivrer pendant mon tout pendant. Non, délivrance. Mais l'église des rêves, il pourra pas dominer ma pauvre, ma congolais, on va dominer chaque jour, nous avons messi à ça là. Au moins, nous avons un principe. Nous avons un zabo. Au point, ça m'a dit $1000. Papa, tu as un jour où on a le pain, on a vendu. Papa, on a fait l'université. À cause de bon, on a poche pour avoir un choix. 200 000 francs, 10 billets. Bon, c'est papa là. Papa là, tout le monde. Ah, chef. Ah, merci, chef. Bon, on a pu foutre à moi, Minerval. Mais, chef, je dois 20 000 €. Mais là, on a vite. Comme on doit foutre à moi, Minerval, qu'est-ce que foutre là? Oté! Ceux qui montent mon somme, ils n'ont pas ngoté. Ils n'ont pas ngoté. Ils n'ont pas ngoté. Quand on a eu un athée, on a un grand mystique. Na keko foutre à Minerval, on a expliqué déjà, tu as dit Baba qui c'est les compétent. Compétent quoi. Directeur mystique Ezali. Beaucoup qu'on a vu ce monde sans pas ça. Beaucoup qu'on a vu son nazoli et puis ça vérité. Beaucoup qu'on est. Chef coutumier comme bazo sumba mal nambongo. Na bubu bazo wole la faire tout ça. Oyebi ke nga événement on a ça na parler du peuple. Batebele ba ilanga mbongo na lobayi Félix Aza tribal sur Nazaki Moulou Mambele et Salama Boy. Oh, au moni moment, Nagesala pas le chef de l'État, les seuls députés qui ont soutenu la province à Kul, et ça, moi, na Kester et mené aujourd'hui et mené. Mais quelque part, est-ce que le rôle pénal va fumu pe yangoana ou bien autre comme mon lelo? Est-ce que pénal va fumu wana ba combat na wana ou ba pesa ma président Mobutu le boko tikali? Est-ce que ils étaient dans ce rôle-là? Il y a autour le ba ba rappelle ba politicien mais bango tout le monde a bango te sima ba politicien comme ba fumu belé bazar au sala lelo. Au moni nazo ebisa bien. Ngai dans un mandat traditionnel de territoire, on maîtrise tout. Dans un mandat de territoire, nous avons Rombo on a 12 secteurs, nous avons 130 groupements, nous avons 980 chefs de village. Mandango, légalisé. C'est bon. Mandango, légalisé dans notre mandat 2013. Nasoma ngona mbongo te bamona evre ngana sala mama na gizenga a invita ngana festival a bungu ngana kei na moni ngana zolia bien na zola ta bien na vivre bien mais ba chef na moni ba wuti ba 5 km torture biloko na kache kuna kese pele acha ok na kache à stade bakati riba venez commissaire na kati riba na yesi ba chef coutumier nyoso bazaki wana bi bino nyoso boke zelanga na ndako président na biso syndicat chef Kanzongo azilangi ngana kewana na kewana sumi na tini mo masumi makasu masanga po biso to za ba riche na masanga apene to mela masanga trop na pokwa soko yego sanga mbo nyo na obeto mbi o teja to za la fuite. Ah, na yipsi bango lobby bokota na kata stade te comme tozana 6 dialectes toza ba pende ba kwesu bambala baongo balunda na babunda watuninga na ikongo sana kibet koave ba kwesu sana kibe na yebisi bango na consulat bino biloko ba yena ngo epele bilamba masanga ba biloko olia na mbongo comprenez ayokinga na tongo ba kotite ba trofunda ba na terre bakesi na le mama na gizenga na administrateur wana administrateur ya Gongo ezaki pakum
Pas comme Goyo, et bah, bien qu'il a compté bien pour ne pas chasser na gongo. Bah, Beninga, na procureur. Non, c'est Maël. Procureur à gongo, na président tribunal à gongo, tribunal de paix, bah, ça y va l'oba. N'a bien c'est carte de paix. Ah, nous sommes ça pour nous avoir monté de paix. Pas de souci. N'a pas monté. Ils ont droit toujours déclaré droit na biso. Bah, quand le festival, ils ont pouvoir traditionnel. Bah, je suis mon ébélé dans le gouvernement. Kende kuna na kata dépôt à bilo wa olea. Ils ont plein. Bah, chef Vadanza. Non, magistrat va me te. Chef a raison. Bah, bien a d'une certaine. Te, bah, ça a raison. Bah, bien maman na lobby à chaque $100. Maman na gizenga. Na solo na système à combattre. Maman na gizenga a recruté lobby ah na reçoit $100. Bah, bimisa mon. Bah, député va tcha même. Bah, député ne soit kozambo. Bah, tchembo va pesinga. Ngana bengi les plus vieux. Kombana na yongo. Na pesi bango. Yo toke bana lobité. Ngana zwaki anga na equity. Place na koma il représente na bango ngona. Lobité to zala pena mu damala ya mayele te. O représenter biso. Omoni. Moyen l'opposition est bien. Donc, c'est que vous condamné Fumu Yakala. C'est quoi? Ouais, ou bien le roman qui que Yamabe pourquoi pas bah zonga qui bakim maman bah bendani par rapport à bien le vous a permis na ba politique comment na oublie il fallait pas il faut bâtir un représentant puisque politique est en molana news awa zomona pourquoi tous a faible ba leader traditionnel union soit Congo tous en force na ba politicien ta la population ni wa nyoko mais so ito zagina force so force wana yango tozolo ba force ke wapi force wana ezani force politique so toza na 20 députés nationaux toza na 10 sénateurs toza na quelques gouverneurs force wana pour tout est politisé. Non, même l'église est politisée. Les ambongotés et ambongotés oui affaiblir Bokoko. Dans le bien, pendant que nous n'avons pas le peuple mal intentionné. Service de sécurité, il y a un chef de l'État. Nous avons le na keo na campagne au balo ba chef coutumier na equity na na sensibilité ba tuninga chef yo zaboy to mbona na ba réseaux sociaux yo mto mbona na mundu kina tapis rouge Félix Azamabe na lobi Félix Azamabe te ba politicien na biso ya kwilinde ba Azamabe ba lingi ba kotanga na président yango wa ina mama na kena itio mema bolu mema ko mema Félix Azamabe te po ngape nam na ko projet pouvoir pour Nambongo. Ba incarnation to zago sana Etienne Tshisekedi na bien. Na papa Etienne. Ah. Na zo lo ba no papa Etienne zago kanga photo bona. Ezana chef coutumier ko te azana mandat. Chef coutumier ko zana mandat ya pour l'action. Donc papa Etienne a qui mutu moko compliqué donc pour un des mots problème. Pour ni mayo il faut zala. Voilà mon congo. Ah, le bilan européen Kassa y a makasi. Wana charismatique Etienne Azaï soya boy. Ngana ko yezo ba police. Ngana tuna Etienne Tshisekedi na tuna président. Moussa Azamabe aso iso na mbuji mwe kuna lobi. Non, je moi kwaza ko penga chef Mwangemi. Chef Mwangemi Moussa protéger nga balinga ba ronne balinga bomanga. Nazana ba secret belé ya ko signaler chef de l'État. Chef de l'État. Au moni matraque et na demain pizo ba nyino so lo mana osala. Matraque électrique ba sala ngango. Yango ne vimbisa bongo tika. Yango vimbisa e komi ko vimbisa ngabo. Donc ermo bona poko mona ozo yo ka vertige. Ba tshako matraque. Pona nini? Ah,
Mais dans la vérité, en 2011, nous avons gagné l'élection. Écrit là, problème. Écrit là, problème. Le chef Koutouma Koti pour livrer. Nazana chef Koutouma Moko a été en prison. Chef président provincial de Bizavandu. Kayewana. Bango tout. Bazako linga liwananga. Linga bena kufakate. Bazako kene na bungu chaque fois. Pour bakase mando ba pendi ba boyi ba lobi biso pouvoir na bizane ngo bi ozoyata. Voilà, allons-y. Tout comprendre, tout son asuna mali solo, muke tout ça comprendre. Ba pende ba uta wapi. Biso ba pende to uta kola. Ozongo na soki olandi bande wa kana chante aimba. To uta kola. Source na biso to uta Angola na kola. To yebo. Ango to kanangi mabele ya gungu na chikap. Bukanga gungu na chikap. Apende bi na chikap baza. Na Kongo pe baza. Na Kongo baza na territoire ya fish. Na chikap baza na secteur Kitangwa. Na gungu na kwilu toza gungu na Igiofa. Donc vous avez quoi Congo ou bien parce que vous avez qu'il y a quelque part des Kasaïens qui Congo toloba Nagasai omoni baloba radage mo toloba muluba mui mo pende wangu biso zaka koko mo na muluba ba pende wa koko mo na muluba biso soko kena bamboka na biso ko mona basi ya baluba oyo bazaka pembe bazaka na ba pende pe na bandu ndo biso to funa na ngate na baluba. Donc basi tout le monde a ba pembe wana na kota bandundu ba pende donc on confond pe na mwasi muluba yango moni to bala na facile na baluba to bala na facile mupende so bala ne muluba zana kalme ayibi na bala ne kona donc bandundu na baluba c'est presque lelo soko OK à territoire à Bundu secteur Lozo, secteur Kondo, Ngoudi, plein de balouba. Ti kuna, soki na minute yo, élection à 2028, soki za te, chaise moge za la balouba. Muluba balouba, mutu a kamate, balouba côté belé, même na Equity. Même dans la ville Equity baloba kota est belé pour makama mona ça ezana wish do bazo bota pe kaka wana mambutu bazo tonda bavani na bango bon biso ngana kamwaka koyoka ba pareil bêtise batu bazoli ni ko kota ba rangeni pamba te biso wela ka monte yango ngana do bia est ngana sala campagne yo azonga mona président na gungu na soutenir ni député na Idiofa na soutenir ni député na Massimani na Sylvain ni député na Bulungu kana Equity aujourd'hui maintenant pourquoi pour ba député nyoso ba congolais baza ba fatirer ato soutenir et là comme député boxer il ton travail, ton péta, abimi. Alors, donc au lobby que Bouta na Angola, na Kola, Bobandi ko kita. Omoni biso kita ipolani. Portugais, apesa azabu lingami ba choko. Mupende azaka petit. Mupende très petit. Sikoyo mupende azo linga koyoka ba colonisation la wana te ya Portugal ya ba portugais. Ba portugais batali bapandi bapesi ba choko ba arme. Sikoyo bapende bazaki fort na bilanga. Azaki makasi na bilanga. Bapende tiko ba osala bilanga pilipili ba bilo ba otokisa ngo po kuna ba choko ebimate.
sikoyo bandi kotinda basi bachoko bayo attaquer bapende na manduki yango moni bapende barekila tanto comme dans Gungu colonisation belge pe to koma iteti oh lelo be so mena kamundele wana ezamo kibende gamundele to bomai mundele to kabole ndamu kamusum kepke gamundele oh oui kombo na utande na bapende gamundele do kamusunya mundele ah de le solane le kande pa bapende na kacha Gungu nazo yebisa yo batu ba yebisa do erba kaboli chaque famille renate na kaka Gungu bazana musunya mundele so to lingito sala mutumuga ke abeti to lo na zana magine ngabo to sala ngona musunya poto eliminer papa directeur nazo lancer message ya regret na ministre d'état et la justice Constant Mutamba na moni na réseaux sociaux ba décorer na basonge pe baza fort sur le plan mystique alati poso yankoi balati se babiloko bokoko akiko lata bilamba biloko bokoko kobi Solomon mona biso respecter ba nord ya bokoko bimisa chef tati mbali muko na presse kabuya nani ningwala ba récitation wana eza sous politique pourquoi tozawa tala biso to kangama trop eza ba pouvoir oyo ba lukia ngona ba soto nyonso tozana photo awa oyango omoni chef tati azawana na toche général éduque à peine na kati tozaka biso na parvenir yango biso na parvenir suite à nini politique marque donc na sengi na yo okomi solo to limité to fongola guerre c'est beaucoup le bongoté c'est pas vérité. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour battu baso tala battu baso sepela kana ima mingi fongola il y a du pro o bazana na changu ba indire ministre na erreur bango bazo préparer l'élection na bango 2028 na sima ministre ngai na senga yi demande d'audience na yoka jango déjà avant na demande d'audience na kotango obligé ezani na tango et obligé ezali message information très urgent et demande d'audience tango pakizake ngo le 14 août 2024 na kabine naye pona sinalego soko kena 8 kokota te babilo wa koyoka yo mongo vérifier oza bon juriste wapela njili na njili na 8 batu wana bazana mikanda ba document na bango nyonso ba réquisition militaire ezalaki dossier za nini donc na njili na quartier 8 tant ministre akiti na 8 batabilanga bake ba mandataire na bango di pro ba sangani batabilanga ba traiter yango déjà avant ngana iba jango na singa yo demande tant ministre akiti ba chef tati pe ba kenaki pour ba expliquer ba document na ye bango bazana ngo na 8 wana tant ba ke bazaki na avocat ministre akiti na auditeur bon soda mongo bango na audience ngambe na za okele bango nyonso bayebani na soda wande soda lobi pe na yibi bango te même na téléphone mazana numéro na ngate na tribunal mais baye ko condamner bango 10 ans pour batambola na militaire ba quitter 6 personnes na mo au moins te batambola ki na militaire comment batambola ki na militaire ngo bayebi ete militaire wana na procès verbal ya inspecteur ya matete salagi ya seni mais bango bakangi na 8 contradictoire atanga donc c'est que tout le bac comme ça mutamba tango ya ki seka sepela ki te na mambo fumu bazo sala mutamba sepela ki na été akanga ki bango pété alors il faut que présenter eza ko kanga mongo politique boke na ngono littoral militaire boke l'axe mikana yango bakanga ba baye ko condamner mongo kana solo ba pouvoir oyo tozana ngona Félix
le prince Mapouya Lingwala c'est président provincial à Dak Dak ozoyoka wana we nani Tatimuko Imbali liquidateur ya mabele na bango il m'a tapé sa bureau adresse yo et ça bango Imbali 135 na adresse na document ngana zokota ngote na zokota ngona Tati Azal ba fumu Azal chargé à la relation publique ya province ya mais yé Azal kolope mabele ya Masina liquidateur et la succession nyonso wana Azal la pièce nyonso donc bato bilanga bakangi se fumu ngona lobia excellence ce que pour juger mbango bongo bananya juger ki mbango bongo ko ba condamner nako militaire bango non baza ba civil il faut batina bango na civil militaire batika ye na auditoire ba samisa pe non mais ba samisa bango non comme ba criminel en tout cas ngana nazoloba donc bato ya bilanga bakangi se fumu bato bilanga te di ba di pro ya Costa Mutamba ya parti ya Costa Mutamba za na chao ngana kendaki tina mtu wana dela yepsayo nazo fongola yo clair to kendaki na ngai na mwasi ya chef Tati na mwasi ya prince Mapouya na ngai na maman Sylvie honorable député ya parti na bango pe ok to moni mandataire na bango ya chango wana ye mtu asala ke lo wana ye mo wa lobiki ngam na benga ministre ye moko ye siko azokota maman Sylvie yo pesa na kopo we ngana yebisa ke clair maman Sylvie a témoin no biter ngai maman Sylvie to ye ko landa kwa parti osa di pro mutasala ngo iza age matembo era yake na katanga koya wana katanga mutatinda ki biso to kende ko sala cérémonie mama oyo zomona mutatinda age matembo pesa biso pe mbongo ayepsa biso azana famille ya mwami muno ya chef coutumier oui biso do pesa pe to ni pesa ye mwelo yango efulae eloko ni toko bon biso te to zabo ba la kisa biso ndenge nyonso akosala so pesa nga mona osala on a compte nga solo na otanga comme on a dit maman Sylvie a ça témoin ce que oyebisi chef oya oyebisi mutu na bango baza ko benga manate na bi maman Sylvie a ça innocent tato itala bo a comme juste mais les loso ko moni excellence Costa Mutamba batu mtu asala sécurité na ilega Tati na Masina te excellence na bonne forme ndenge zoke bibisa ba sase na makala pe libérer bango pesa mo de passe ba vivre donc fumu Tati okangama il faut abima mais est-ce que quelque part tes appels à mes conduites pe ba fumu to ba fumu pe monsieur baza ko se conduire très mal que si population peut respecter sous bangote au moni nga directeur ngana za initier mo na ordre au moni bambwa o excellence akenanya batebele ba comprendre bambwa wana te mbwa a joué à 3 rôles mbwa achaka sérieux place mbwa ezaka mutakena des ordres de mbwa za chasser mbwa za carnivore constat ndinga la awokanga bato batricher nyonso mais na ba chef wana chef Tati ateka ata place deux fois la bato rien ça honnête prison to kota ikaka ezanga ba calcul kaka ba conseiller sur les plans poto za o ça incarnation ebele na chef d'État na bango na opposition ils ont zangi opposant ils ont songi il dépasse mingi ba o bana maltraiter biso pe poete tala biso za loko sa mbote tala séparation FCC cash ezanga ini sa tena ngala koma ka cofondateur na ngoyo mutakanga te pona yango na kona yango na koma na pesi na IDPS bango ba weli mayele omoni nenge zo trouble bango
Voilà. Il y a un moni déchet na vie muto ayaka na mayele na ye botika ya sisa ko wela te soko weli. Donc côté wana bozo déplorer que Constant Mutamba ministre abongisa sinon te bomoni keza malamu te abongisa sinon te a commis sur le monde na biso poso ya la tiangwa nkoi bongo yo mona banko na banko balana mwana nkoi ya zankoi mwana nkoi ya zankoi ezanete nazoke na dage moko amuki ezana mboka moko bachaki roi bimi achaka cabinet batamayele ba procès éviter ba juriste wanani biso ba chef coutume zara net bitanga soyi ba considérer biso te bitanga soyi jour musubu balobi il faut ba mona roi aye na ba conseil to linga to mona roi pona ni to pese conseil basi ki talete ba zo conseil ni wo pesa roi zoka de roi za kota la fête za mona wa tant manu wa zong sai mo alobité bakota bakoti ta bakoti babisi roi avant ça les camps il faut kanisa roi ngasi ke makam na sala na kanisa kate avant ça les camps il faut kanisa conseil boyela ngangwa ngwala pasongi ce qui a roi école ka salindi école quoi faire à pour katesui ba PC gilet magnétisé bateau balinga aroate tanga koma ngona katai roi kanisika ndenge bato botikali jour to sala directeur émission bandi ko o raisonner sur roi lobi avant ça les compétitions kanisa quoi faire wana boki basizo ngate batwa ni batina ngana bo mayona catholique ngona abing ba conseil batu ba bekisinga wana liwa bino tanga soyi ezandenge eloko na sala parler du peuple ngai fu ba décorer na chancellerie expert en matière coutumière na RDC pona saelo eza droit nanga eza pouvoir yanga président ifu asunanga penaza mutu oyebi batu to suni po pouvoir oya biso na senga mo ça la passe que bozo mérite na liwa ngana za bana suna ishasa o da mo nga su yango na do kimaka na yo na kimaka ngana kena ko sa renforcer sur le plan mystique. Voilà, nous touchons à la fin de cette émission. Merci Nabande Konyo Soubalande Bisso tout ça. Alors mais là, le président Mengi Balekara, donc le que président Mobutu a le Kende Koluka Bisika ba force spirituelle les alliés. Le président Joseph Kabila a tourné à Bangaka, mais on ne sait pas. Est-ce que peut vous peut voir? On a évité one des secret mystique. Ouais. Au Moni, na 68, tous à coupe na 74. Il y a mon sec. Tous à sous à coupe. Tous à terre. Voyez pour un. On peut s'agir tous les pouvoirs coutumiers. S'agir des pouvoirs coutumiers, nous sommes. Baseli ba grigi na wana toki ozo coupe à mon sec. Aïe a pesé ordre à lobby. Zaïwa nous sommes un Zaïr. Ba chef Basili ba lobby. Tiens, bisous fait contribuer un Zaïr. Donc vous avez coupé. Au monde er papini bon er qui se dit les pères yaki na 2011 na propagande a commencé à la bande nos filles. Ngana kendaki déjà avant na sensibiliser pour faire ba a présenter biso des candidats pe ba bima suka na papinyango suka bimina bagata papinyango bimina wana noville papinyango ya comité a comme ministre à sport tozana match mo époque na ye wana gouverneur Kimbuta tokenda kotala na bureau na ye ba directeur cabinet ai bon mataza na stade to ye na stade to kuti ba mbongo to kuti ba chef coutumier belé secrétaire général ya di film azana kati auto sala cérémonie équipe na kata terrain ngana ipsi bango to pola cérémonie ngo basala bo bilo ko basala bo
nasala te tuna kimbuta za papine waza papine waza itemwe donc il respectera principe te ya bokoko ba respecter batu bele ba leader traditionnel ba yebi yango bokoko bien te ba yebi bien te bango nde ba wela ka mbongo ba aleka kina gare centrale lobi bunanga na buna etomba on ne va pas se faire un chef côté on va pas donc ça na bango bokoko za te ba ko ça yangande sali yangande salaka na pesi mbote na prince nani Julie Mbali na France landa nazana koloba excellence akotika ya na otati po ba famille ngangole wana nyonso bakima kima oya za na France akima epe okimba za oya koluka ye era yego po atala mama na ye baza oya koluka ye po bakanga ye nini donc ba héritage wana ba comment mal vie pour héritage bon omoni to ba guerre ethnique musuwe za na kuna isangani kuna excellence ya kenani po ya za mona isangani to ba guerre za awa mobondo chef de l'état oyambi nanu pouvoir traditionnel ya solo ya pouvoir oza na mote ngaye na kolakisa bango okomona tu biloko ya bikemike ekosila na koloba ngo na presse te po bakozwa maele. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Ampère, la grande équipe à haut-parleur. Bandek Bolanda Bisto, Bolanda na rediffusion à 22h. Awana haut-parleur télévision. Numéro na biso zali wana pour ba question na bino, ba commentaire. Merci, Bolanda Biso Mokil Mobimba. Et puis bozang c'était ko s'abonner massivement na YouTube haut-parleur TV au Koti PO aimé. Salutations à Gouv Tamba, hein, Gouv Tamba. Et grand m'appelle ouais, na maman, tout peut suivre nos bamboté. Et belé, bon séjour et ingénieur Willy Pantou parmi nous, MBD construction toujours misala, maton domingi na fumu pour na commission comment on a boyé tout ça nous monsieur belé na cimetière na fleur na cimetière et ça au fula biso bah tu veux bien respect à Yamarambo ya nature ouais ouais tant aux tambola na bo sem ouais na garantir yo Baremanimaïza, oh comme ministre de la presse. Nayebisio, Baremanimaïza. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. À plus. Papa MBD construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali wana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantou pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction e fungoli pe ba bureau awa na Kinshasa MBD construction ya mwana mboka consommant congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 7. Debout congolais, unis par les sons, unis dans les vents.